technique oh yo moko attention yebi ki ba chobo na salon oza pesa ok na salon te ki po ba sala ka curly non oza na curly za na posa pente o bois qui est kaka ba le belle dame o che kaka botonga na sucre wala bila rose perruque na ozu yango wa bi za perruque a chi ina bi non ke ne ko somba perruque na chi ino ko tikela en commentaire na se o ba ke la donc pour la perruque na biso vraiment pour la couleur et n'a pris rien à Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Gapé naza bien par la grâce de Dieu. Na sengi nzambe merci. Nandena moni bino lelo, ça fait longtemps que dans moni bino théa. Et pourquoi pas boya tous na ya tous solo na bino ça la kaka bien. Nga kozali posu na bino comme ça vous talanga et ça la bien makasi. Boni ba vacances bana l'équipe bien. Et biso pe l'équipe bien bana kaka tout se créer ka activité pour tous na chouette mais et l'équipe bien par la grâce de Dieu. Na vidéo le comme bozo mona kinazo pesa bino makambo na suki na comme ça les belles dames le lot n'a pas de sola de cam où est ali perruque on a la tina mon tour ah ma belle si le lot ça n'a pas problème mon look à perruque si le lot la cam mon tour parce que la rose ne reçoit perruque wapi perruque est bien à resomba wapi la rose a le balamunoko ninie la rose a le belabino ndenge ninie na zef c'est qui va perruque et continue à chier une bonne été bah les belles dames toko wakama na emikuse na emilai na ya curly na oya lace bakia donc midel eza vraiment ebelé surtout no beta tour te na Shein wig Shein perruque no ba ke beta tour na Shein perruque o kozala décider parce que ça la perruque nyonso so pour linga kana par exemple ba human hair te ba linga ba human hair te ba synthétique pe ezali pona biso ba mama wig ba synthétique mso za kakutu kitoko makasi na ko le plus comme ça ba synthétique to pona synthétique pe ezali mais le perruque on a nango comme ça comme besoin na bois kami comme ça ba les belles dames perruque o euti na Shein vidéo oza sponsorisé na Shein perruque to bo ça la rose azali na code à réduction na Shein o ezali wig la rose QD na kotia mona se wana ba le belle dame bika ki ba code l'équipe sur la Shein yo bo mona ba le belle dame na zo bande la code ezali wig la rose QD comment yango kotia espace te kaka nde la rose a komi yango kaka nde po komi yango soko ke na Shein o che code na biso oyo oza na 15% na ba chano o kosala na ba perruque o ezaka pona ba perruque eza pona eloko mususu te ezaka pona ba perruque pona ba perruque ba perruque na ba suki na Shein utiliser code oyo o kosa 15% na ba perruque o kosomba na Shein tout le battle boso suki o la rose alati la rose suki o tozomona zo posa makambo bo suki on ezali suki ya fonto nde bozomona kezali les fonto nga vraiment nalingaka mingi les fonto na mona les fonto esala biso bebe na yebi no perruque no préféré olingaka perruque nini nalinga les fonto mona esala nga mutu passe pona kotia parce que faut kotia na col mais bande balakisa nga stratégie pa yo comment ya kolongola col na comment mona vraiment na comment ko préférer na nga les fonto zaka vraiment kitoko bozomona o nga na tie ezali les fonto ba les belles dames et combo nango ezali water curly wave nde bozomona comme ça ezali water curly wave on a français ba bengi yango bozato bozela ba mato lukela binongo na français ba les belles dames to lukela binongo na français OK na français ezali perruque au bouclé vigueur donc yango nde kombo nango na français et on a na tie ezali 28 inch perruque nanga na tie ezali 28 inch ba les belles dames et balobi ke les nango balobi ke ezali HD babi ke les nango ezali HD mais na koloba vérité mukie pona les nango pour modèle babi ke eza HD na ndenge les nango vraiment eyaki ezosala vraiment te ke ezalaki HD wana na kolobela ngo mukie et cheveux nanga ezali cheveux 100% human hair ezali cheveux naturel OK to lobela na liboso d'abord ko balobi ke
ke HD boyebi ke HD ezaka eloko vraiment soko tiango na poso ba lebel donc on appelle que laisse na yo dans la scène tout ça en français mais laisse na yo ekangami vraiment na poso na yo comme vraiment eloko moko mais tant oyo perruque na biso yaki na fongola ki na box nango laisse nango ezalaki moins kilo mais pourtant ba comme une information que ezali HD mais non on va pas que na HD nango sur 10 na repesa ngo non pesa ngo 3 non pesa ngo 3 là c'est nous vite parce que bateke la rose to na somba ki yango baba ke za HD wing nga peto na zo to baba ke za HD mais tant oyebo na ba HD on a la kisabi non ba HD on na ba ke ho na ko pesa ngo 3 donc to ko ba sema ke za ka transparent mais eza HD te koto faut mettre laisse donc ba ke na Shein ba sala vraiment makasi pour na HD na ba ko vraiment 100% HD ata 99% HD et kozala bien makasi mais to qu'est-ce qu'on a cheveux ba les belles dames pour na cheveux ba les belles dames na koko sabino te comme bozo mona cheveux na biso ezape ya kotonda comparé à autre qui liboso ya lisse so botali perruque autre qui ya lisse ya noir ya liboso ya Shein boko mona ke perruque ezaki vraiment mukie mais siko oyo ya curly o bozo mona vraiment ke eza ya kotonda comparé à owana o ya curly o ezaki lycée donc oh eza curly ezali 28 inch mais baby que curly à la ça vraiment moulai makasi te comparé à lisse ce que ça qui lisse ça vraiment moulai makasi mais pour la 28 inch na curly aza vraiment le passer comme pene face nanga aza vraiment moulai pour nanga ponga la rose za déjà moulai c'est dépend pas moulai oh yoza nango ko mona ki ko kitali susu mais pour la couleur ya perruque oh ba les belles dames tant monter la perruque au zoata ya couleur de bâtir en couleur pour la couleur ya perruque to ba perruque a boba les belles dames so ki bisika o bateka kango to tanga ba kombo na ba moté o ka ba 800 900 1000 dans la couleur mais ce n'est pas prix à perruque yo ma belle okozala choqué n'est c'est le prix à perruque au bon to fongola to ba prix bon on a prix à perruque on a couleur et ate que yaki na couleur à mundu la rose a tie couleur non oyonde ezali couleur nango donc couleur nango c'est ça et prix nango ezali na prix ya wow oh nga na tie ma belle ezali 28 inch et ezali na prix ya 223 €. Ma belle 223 € la perruque comme ça avec cette couleur et ça même pas que 223 €, il y a noir non mais ils ont les couleurs comme ça pour na été ma belle rien à dire pour na prix na biso il y a 223 € et aux allez na 15% na code na biso vous allez wig la rose QD vous en a 15% ce qu'on somme bien ma belle bêta calcul nda kutika commentaire na c'est au somme on a combien pe eloko na sepeli nango batoni seli biso perruque oyo comparé des aki na oya liboso oyo vraiment batoni seli biso perruque mais loko na basema ke na Shein et travailler sema laisse na bango nde na sepeli nango te mais sur hôtel ndenge vandi pe comme ça ma belle au moins na même pas que laisse oza na problème à part seulement que ce ko mon ndenge yaki ozomona que laisse zaki na moi kilo mais tant o tient na souki bozomona vraiment que mutu nanga laisse vandi nango bien et vandi vraiment ki topé et koka kinga très bien et kokinga kwenya na sali col awa ti awa donc et kokinga vraiment bien na kolata perruque nanga ona katikati na kolata ngo na mupandi na lata na kolata ona kanyango likolo lokola nwani okolata avec beaucoup de look ce comme on dit que mon collant un peu moins ça ma casse ça peut-être que au bois comme on est longue comme ça ma belle au collant comme noani au que on a fait perruque oh c'est vraiment joli pour la prix au batek ya ma belle rien à dire tu veux dire que ma magasin me sous batek la perruque à couleur comme ça comme ça de 600 oui perruque ya couleur des couleurs comme ça pe couleur préférée ya biso batu mwindu couleur comme ça c'est mais bon la perruque on va te qu'on a pris attends ce qui laisse dans 100% HDT pour na vraiment pour la prix et pour la qualité na ndenge couleur ya laisse na couleur ya perruque na ngezali na sepeli vraiment la perruque au makasi na ki vraiment copier une nouvelle ya kitoko j'espère que vidéo oyo et sepeli sibino avant que na bimisa on arrêta au bakela rose perruque sili ma belle kendaka na kotia ba information ma belle kobo c'est la te que Shein
bazali na ba perruque ba marque ebele ce qu'on moni que la rose c'est pelicioté kende na website ashi ina ocha wana tombo komona kende kuna komona ba perruque ya mikuse ba perruque ya milai ba perruque o elekinga pe na mulai ba perruque eleki ya nga ya kitoko kende na shi in beta tour toujours na lo bango ce qui eloko za mabe no ko se bino ke ma belle eloko o na sepeli na ngote mais tant eloko na sepeli na on se ne peut vérité que eloko o na sepeli non pour no kolukate que non o somba perruque non na ndaku après na ndako za la desi que non la rose yebisa kinga botenga nga toujours ko ba vérité parce que mbongo za passe toujours luka mbongo za passe on peut faire ba review non peut que non parce que nga pesi nga cadeau loko za cadeau fona ko ba les belles dames non nga la ko luka ki boki ne ko somba eloko za ko bimisi mbongo na yo oyebi que oui la rose akosa kinga te ayebisa kinga que laisse dango za comme ça la rose akosa kinga te c'est que cheveux nango eza comme ça donc comme babi que cheveux nango za naturel cheveux za naturel babi que souki naturel souki na bisu ya curly comme ça ezalaka nango facile pour na ko garder yango eloko o nga na sali pour na ko garder kaka cheveux nango ezala na curly comme ça pour ceux qui tant on tia perruque na o ba penya kango o komona ke ko perdre ba curly na yo boy eloko o ko ki ko sala to ba silisi ko tia o souki eloko o est important pour no ya ko somba pour na ko garder ba curly na yo o ko ki ko boire ka mai au bois qui maï, de bois qui maï, déjà l'accès de la technique au bois qui maï, na sucre comme ça curly comme ça. Curly et là qu'on a un secret curly et ça c'est ma cause à la sema na oyo, ça na mousse. Ce qu'on a la mousse oh bah les belles dames curly non et que style la curly té parce que mousse il y a monde et ça la kabiso que cheveux na biso boy et ça la toujours curly parce que ce qu'on tient maï que ça la curly même et ça, on comment curly à kitoko te. O tcha ngoma e pa mai elembisango. Et tant on zoa on ba te ke ndisa on na mai ba le belle dame. Tant on spray mai na yo ezumo mai poli mo mke. Tant on silisa bon après ozui mousse oyo. Mousse o ba te ka na bango 5 livres, 4 livres quelque ba biku mousse mati po bloque mati. Ba bi ke comme 8 livres. Et sous ba 4 livres on est pas ma sous que la somme que ça 4 livres 50. Mta ebisa comme 8 livres, mta ebisa comme 10 livres na yebité mais mousse oyo eza important na ba cheveux na biso cheveux curly ce qu'on zo ta curly comme ça o reçoit mousse na oyo obandi ko pakola on ka le ko zo pakola mafuta na ko loba na suki na yo o komona ke mousse on de ko sala ke curly na yo ezala toujours ekangama et bouger les sous-soutés et panzana si je peux dire ça cheveux na yo ko ça oh mousse ko ça ke curly na yo ekangama suki na yo et bouger les sous-soutés donc secret ya suki ya curly ba les belles dames et là c'est même ko zala na mai et ko zala na mousse donc mousse oyo eza important pour na ba cheveux na biso OK pour muto ko somba après au monde ke curly na e panzani ayebelo ko sala te oh la rose et puis c'est qui suki suki ya curly mais tala nge panzani oui curly ezalaka suki baso tcho yango bako penya yango ko kuma lokola afro mais eloko oyo ko zongisa yango curly ezala comme ça pendant longtemps ezali mousse this is my favorite color botala ndenge ezali botala ndenge te mutache couleur aza pa mutamalamu ayebi ko tia couleur mto ache couleur na bois kami dans les belles dames non na bois kami oh pensa beaucoup mon na la perruque oh na été oh parce que couleur oh ça vraiment couleur moko ya spring na été donc tout ça que non pensa na été ti na fin été to kozana mino na suka boy donc voilà merci beaucoup les belles dames j'espère que vidéo oh c'est pélicio comme vous savez que vidéo oh c'est pélicio comme vous savez que vous allez abonner na la roche et que ça la bien makasi que vous allez partager vidéo tinda code pe bandeko lo bana oyo asala psa ko soma perruque na chilo batala vidéo ya la rose okozala décider parce que information suki nyo se pesa melikuna donc pour la perruque à Shein rien à dire ba cheveux na bango à Shein so ba bi pesa que ça naturel so ba bi que ça synthétique comme la bi que vidéo prochaine ko ya na ko kekela c'est synthétique pour mona que synthétique pas na bloko na yi OK après elengi na yi mais naturel alekika elengi merci beaucoup. Nande bozaki wana ne bandeliti na suka. J'espère que vidéo est c'est pélicio. Somme que vidéo est c'est pélicio. Comme ça, vous allez abonner na la roche et que ça langa bien makasi. Partager vidéo, aimer vidéo et que ça langa bien mingi. Nzambe azala na biso. Nzambe abomba biso. Ntukutani mukolo mususu. Tina te et kominatina. Bye.